Mbote na bino bandeko eza wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo na telemi lisusu apo na lisolo bambote mbote liboso ava na banda na pesina batu nyonso mbote oyo bakotaka na émission nanga Henriette Kilumbu Shembo TV oyo bapesa nga ba conseil oyo bakomantaka oyo balakaka ngo na basi bami abonné ya kala na ba abonné nyonso asika e mbote na bino. Bande kunanga wa bolingo tokoti lelo susu na lisolo mususu ba histoire vrai kaka ba histoire eleke bele bandeko soko bi osana mokolo po ote osilisa ba histoire nyonso wana okokoka te yango nde na kosenga na bino bandeko na ngai na betela bino histoire vrai oyo bandeko bangai eza histoire moko esalami na Kinshasa. Esami na Kinshasa na ndeko autaki poto ake Kinshasa. Ndeko ango nani botuna nga na yebisa bino. Ndeko ango pasteur. Pasteur wana autaki Belgique ake Kinshasa alobi ake na musala ya Nzambe. Ndeko mo ba pasteur bakoma ko baluka basala musala ya Nzambe za mabete me oyo azosala musala ya Nzambe na bosolo Nzambe apambola ye. Yango bandeko tang pasteur akomi kuna bien sûr akenda ko sala musala ne ya Nzambe abanda ko sala ba église na ye abanda ko préparer ba prédication na ye ba conseil makenda kina likambo ya ko salisa te kende ba sekisa ka ba homme Dieu ba sesa ba orphelin na ba veuve to ko betela ngo sete to kolanda yanga bino bandeko pasteur on atanga kei azu sermo ko église abandi ko lula sermo na église bandeko na ngai kasi pe mawa babandi ko manasere église numo bobi na kata Kinshasa ndenge ba passe ezali ba bazo la butumwe ba jeune fille comme ça kindumba ti 13 ans bana 13 ans na Kinshasa na komba komi kozwa ti bazemi ya batu o ba uti poto na ba bazo na Kinshasa ba komi ko utiliser po webi ke crise za makasi na Kinshasa babandi ko manasere na zizemi pasteur a petit serrana abike comme ça secrétaire ngama na ko boko lelo mwana ko sama kamonyonso mais entre temps na zema ba pesa na rendez-vous après église to église soke ezate mokolango ba ke iska kina ko sala mwasa makambo biso so tebiki ba salaka pena zemi zemi zakina na ba 1 mois pasteur atabi na ko sambwa na sani na sakaka na kima pasteur akimi mokolazo olie na motema mabe mukola zoki mwana mwasi ke fazonga na poto oli atazwa ta mbongo zwana mbongo somba obomba ngolo ko l'argent de poche akimi mwana mwasi banda ko benga na téléphone abanda ko benga na téléphone ba mama ba papa bandeko baleki bayaya pasteur ni maso téléphone ta zonga na Belgique mais ayebi ke mwana mwasi wana azana mokumba na ye yo kamba en tout cas soki zandeko na yo attendez qu'on a ôté au coca ndengeni mosali ya Nzambe mais motopamba te moi soana moni passe famille na ina da pesoze pasteur l'église pasteur et comme que pasteur a sa zonga na poto passi boka sa via Kinshasa fia na vivre ki ndengeni point d'interrogation benga pasteur bandi ba benga changer ne ba sim kaka ndeko zuma so mta sali mabe na Congo mo na changer sim ata be ba bengi ye andimaka na ete bande olanga wa bolingo fia moni pasa bina sa nini na kende kaka akena na chaîne moko ya YouTube akiko pesa li solo atikaki ba photo kuna atikaki ba photo ba coordonner sur pasteur ba mekai ko benga zone di matin mais ndenge li solo pesa nga pasi mais ndenge atikaki ba photo kuna ba ko publier photo ndenge comme publication po makambo ekitaka penda ba publier ya bino bande ko moni so ya ndenge nini conseil yoko pesa soko za na conseil tia na comment soko za na conseil tia ta na mama Henriette Kilumbu Shembo TV ezu kota na YouTube tindelanga kota na kozwa message kota na Facebook nanga Eva Kilumbu na kozwa ya passe ba pasteur alelo nini kaka komonisa bandeko na biso pasi lelo makambo nyonso mabe comme ka ba pasteur tango akala makambo ezalaka te bozolinga Nzambe apinir bino to benir bino biso tozo ele ba pasi tozo ke pa ba pasteur mais ba pasteur bazo ke suko détruire biso likambo nini surtout ba pasteur a poto awa to kotanga ba kombo te ba pasteur a poto ba songi ba songi ba koma ko mabala batu kaka pasteur moko akolinga ba sœur akolinga pe ba se bato mabala akolinga moi c'est évangéliste suka ba ko retrouver bango ekomisoni boni ko sambu se église Nzambe boye ko bandeko boni ko sambu se église Nzambe boye
totina ba église ya Kinshasa na se totina biso kaka ya potoir pasteur okendaka na église oteyaka ofutelaka bapesa ko badime osala 10 ans ozaka 15 ans 20 ans na église eloko nini osala dime babi ne juge point osala dime po bana Kinshasa bana Bukavu bana Kananga esika bitumba ezobima na babutembo don nini osala yo oza na Belgique yo pasteur ya Belgique ya Australie ya Italie ya Amérique kaka bakumisaka yo dadi lelo changer abakos lebo changer abakos pe ya nyongo oza okoma na babakos boni abakos no kokanga ngo kolite bakino pesa pasteur ya Kinshasa pesa to ba papa mususu na Kinshasa balataka olinga ka yo moko la takosaka dadi bofongola pe mitema ko boni boyeko liboso anda ko lobela tenga na fingi pasteur te na rétiquiser pasteur te mais je na zoloba o ezomonana pasteur zalaka pe na tango na bamboko basalaka ba conteneur pasteur na ba poto ba conteneur ezali te yaka na kati église na yo ndeko awa biloko ezebele na poto awa to bwaka ka biloko te oyo nyonso kozana ya nzungu akala elamba akala sanya akala boyaka nango na dépôt église muko toko kisaka tokozwa conteneur ata 40 pieds ata 20 pieds totina na Kinshasa ata na ba maternité et pas ba veuve et pas ba orphelin baki lo kabela kabato bosalango ne juge point pasteur nini ba misu bazali ba sala ntko ba félicitation nda ba pambola bino oyo bosala te bosala makasi bosalango biloko tozo bwaka bilamba tozola tozata mablema ta 2 ans 5 ans tola takate to fongola mitema ko bino bat bokendaka na ba église bozwa olio bwaka elamba okeno tiango na ba good sami okeno tiango na ba tombo na poto botiaka ngo na ba église pasteur prêcher soki pasteur ayokilite ya pete ote yo évangéliste yo muto okendaka kuna na église wana te ya pasteur na yo ayebisa bandimi bazwaka biloko wana bazobwakaka banzungu bilamba bayeba kocontribue yango batiaka yango na dépôt un jour bokoki kozwa conteneur bapesaka bino ba 10 000 ça fait 20 ans na église osala nini bokoki kozwa conteneur mobimba bokenda yango ata na Bukavu bokenda na Butembo est-ce baguerre ezali bazoboma bato bakokenda yango na Kasai bake kokabela baorpheline na baveuve na bafemme viole bosangisaka mbongo adimi wana na poto dimba apesaka bosalaka nini ezaka kofutela salle sala yango ya bar tonga pe église ko mpo esika nzambe okosangisa te bare na église na kati tonga église dimi wana bapesaka yo zwaka dimi wana okosomba ni papa biloko akolia etonda na frigo biloko nyonso bilamba ozaka nango babakoso babengaka yo dadi na mwasi babengaka mami bosangisa bilamba na bino sangisa babakoso no pasteur no basapatu na yo mama pe asangisa ya pesa pe ya bana na bandimi bozo 40 pieds botindi ya bana mawa tala yo na Congo bazokanga ti basi na maternité ta 2 mois futaka na maternité te ba o bozo bengaka bata bakisi ba weransone ba jibe ba fali o bozo bengaka bata kisi bosangana kala bango te bango ndi bazosaka ba don siko bino musana bino nini siko bakolo banandi bazana kisi bino to bango point d'interrogation ne juge pas to juge bino te betozo lakisa nini kaka kopesa na bazemi bino songi bino okuta pasteur mombazo ke ne kocha songi na kata libota mususu couple pe ekufi nzoka dazaka intérêt ya mwasi ya moninga ya mwasi évangéliste totika ba pasteur oza volume 1 toketi na volume soki 100 po makama mabe koti bakama na kaka 2 ans mabe dimi wana Chela bana Bukavu, bana Goma, bana Manyema, bana Lumbashi, bana soki bana ya soki ya Kasai ba guerre ba bomi batu. Ba somle ba ngata ba loso na ba fufu. Na kati ya mboka na nga na Australie. Tozana papa wasala ka conteneur wa papa moke. So ebi ke ta papa moka sala ka ba conteneur. Moke service. Zwa bilambo na takate, zwa ba sapatu, zwa ba bilamba ba bébé surtout. Baba koso bola takate boke no tienge pa mo boke no pisa ba dona Kinshasa na Bukavu na Kananga yo tinda o tiaka kana ka efanda ndaka ta 20 la takate bo fongola mitema ko boniko ba pasteur bolimbisi biso ma benyo soka kabino tala histoire moi soana de l'autre qui mo soana zemi pe ozo ne côté en église ba ko publier bino bon na sko ko publier bino pasteur o sel ma be balandi o tin église bakangi photo ba publier bino nde bokotika en tout cas bokitisa eza mato ina biso elemi mato ekufi o
Et qu'on fait que pasteur à Salaki, pasteur à verger, à déverger, pasteur à violer, pasteur à ibi, pasteur à salibo, tolembi. Bon, bah, qu'on changer. Bon, changer la bête là, on s'est été, nous, tout le monde publier, bino. Oh, là, qu'on peut ça, c'est ça, qu'on publier, pour vous critica. Nami, bah, on s'en va, on va les sous-souter. Mais, yé, biba, on va toujours assumer son, on a bangoté la katia terrain. Na katia couloir. Donc, Mika Koka Masoka, pasteur, au côté de la télévision, pasteur, au côté de la YouTube, pasteur. Finalement, les années. Boy, bah, ko changer. Boy, bah, ko sala ba dim pour penser ba orpheline, ba femme veuve. Oh, bah, ça na Kinshasa, na Lubumbashi. Oh, bah, ça na Maniema. Oh, bah, ça na Kananga. Dis-moi, na bozula karabino moko. Abako songo ko se bozobenga pasteur dadi, nzokanda zwaka nyongo. Kolo nyongo pe kuna zolela. Si ça ka pe ba nyongo ko te ka pe nyongo n'église mtoza nyongo afutaka. Bote aka bozo te aka batu kaka makabo mususu makambo penzo ya mabe akati bozo ko kote ya te. Ok na suki wala bambote na bino famille nga mobimba famille Kilumbushembo na pesi bino mbote bino nyoso mbote évolue de ya ba pasteur ekolanda. Pour ceux qui bazo lo belate rien et le côté ko changer. Bambote na bino na din bola papi bola bambote na bino ezawa bino mama Arrête Kilumbushembo na kote na sing na bino bombi abonné na Arrête Kilumbushembo TV ezui boko kuta biloko kitoko ya malonga na kati kuna boko tabomi abonné na sing na mboka na ngai na kati ya Australie pef oya kozala na besoin ya feti communion, baptême, mariage, anniversaire, église. Bobenga mama Arrête Kilumbushembo na 0470 427 197. Akoya na groupe na service baka ko lambela o bako bongisela yo basali pe ya ko defezali balutu banzungu ko tia ba biloko po chauffer biloko olia biloko malili eza biente biloko nyonso eza na kati boko takota. Abonnez-vous chez maman Henriette Kilumbushembo bambote bye volume de la pasteur Ekolanda.